Ma mission TV, le miroir du monde. Dans l'intelligence diabolique, satanique, occulte, il y a FCC. Les lois, que non, nous allons marcher pour soutenir les institutions, nous allons marcher pour soutenir les lois de la République. Les lois, comme on ne va pas marcher pour soutenir les lois, pour soutenir les institutions. Vous avez parti et vous mais pas pour aider les gens qui sont nakoye bisayo boye mokolo wana na batu ya lamuka bazalaki na marche wana il y a IDPS na batu ya INC ya cash bango nyos bazalaki na kacha marche wana FDC bazalaki na kacha marche kokende komema débat en termes ya majorité te parce que la majorité plurielle et Yebanizali Lamouka. Parce que Lamouka c'est la majorité plurielle. Alors, tout quand on a des débats mimétistes, ils ont mis n'a rien. Mais tout quand on a des débats à Mboka. Ils ont ça que le peuple congolais à comprendre, peut avoir la responsabilité. Moutoloko là, Kabouya. Je prends d'abord Kabouya, qui avait vanté Kabila pour dire que non. Kabila atali na ba parti politique nyonso ya Congo amoni parti politico ezali sérieux te atali boy amoni IDPS parti o ezali sérieux azui apesi IDPS pouvoir dobila ezali nini ndenge ba pesi injonction ba kangif Kamere. Donc nous pouvons comprendre aujourd'hui Kamere azali kuna na boloko parce que FCC kangiye c'est ça la réalité. Coalition wana peuple alingi angote bah, mais ma biso na hypocrisie pour souffrir tout un peuple parce que c'est le peuple qui en pâtisse. Bakata solution wana, bakata coalition na bango wana. Et deuxièmement, les réformes tant voulues par le président légitimement élu Martin Fayulu, tokene na ba réforme pour que le peuple na biso a récupéré pouvoir naie. Kanisate ke ndenge bakangi directeur il y a cabinet, il y a Ndeko Félix Tshisekedi, Bakangiye, il y a un état de droit. Mais Boyoki, que pour que Balandelaye, ils ont une injonction. Nga été mon lobby. Yé moko, justice a deux poids deux mesures, justice est pas fort, pas faible. Non. Question ya Yuma. Ndeko nanga. Yuma. Moto oyo. Misolo ya mboka oyo ba peuple congolais ba ko souffrir ba fonctionnaire ba ko futa bango 100 000 francs congolais lelo dollar ekomi na 200 000 moto oyo azali na bana misato akofuta mai ya futa mai ya régie des eaux mandat ya un individu ekosila ba sali ba loi ya ba ancien président ndeko na ibite ba ancien président moko ni na monde oyo mona azana misolo oyo ndenge oyo biso ekozala. Vous comprenez? Donc ba pratique wana toko boya yango o mona même na seni ba ko tia même ba loi pour que ebenga na bato mosusu. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour Balandia MM Télévision bino ba oyo yobo landara biso bo pesa biso litoina bino nga bino gloire boso be autrement dit petit peuple ndenge ba benga mikolo yo tozalaki na balabala pa petit peuple wana nde na système tozalaki no soto sisi na petit peuple to lukaka ba oyo ba ebi politique ba ko yiko limbola ngo malamu po tozo pe ba impression na bango to tuna bango yango lelo mutu nazana ye eza elongi moko ya kobombela bino lisusu te bino nso tout bosi boyebi et c'est avec lui que nous allons partager un peu ce moment pour réfléchir concernant la situation politique. Je ne suis pas seul, je suis accompagné avec Juskin Zola pour Nato Sulula Makambo Oyo. Sans plus tarder, je m'en vais directement à Yakoupé Sayembo. Bonjour, papa. Bonjour, petit peuple. Bonne santé. Santé Kimia, Obengi Juskin Zola. Juskin Zola, ils ont des caméramans. Oui, oui. Ah, Juskin Zola. M'appelle Sopembote. Merci, merci parce que vous encore une fois l'opportunité nationale Bakolo Congo, Bana Congo, parce que nous devons tous regarder la même ligne pour sauver notre pays, parce que le pays va mal. Aujourd'hui, nous avons Mbutu.
oyo ndeto koloba mbwa ali mbwa eyo lekela bango nde biso te po biso toloba yango ke ndenge bozwi pouvoir na lokoso baliaka eloko ya moto te so te lolemo ozika lelo oyo lolemo ya kozika mpo na biso eza signe ya gloire te signe ya honneur te mais ezali signe pour que mwana oyo enfant prodige oyo abungaki nzela amonaki ke akoki akei mais amoni mpasi ali eza occasion pour lui de rentrer à la maison bandeko bakoyamba yo baparent bakoyamba yo pour que tosauve mboka oyo pour que tosauve mboka oyo avant tokota na bozindo ya makambo misusu tolobela yango tozolobela nyonso tout lelo oyo etalemi actualité ya lelo d'abord état d'urgence ndenge eza levé. Impression na yo d'abord ezanini, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va écolongwa surtout l'oronini, impression na nini par rapport il y a levé état d'urgence. Bon, c'était déjà prévisible. C'était déjà prévisible parce qu'il fallait déjà autant la tension de la population. Parce que ce otali penza malamu mona ndenge bazwa ki ba mesure précipitamment. Vous allez remarquer que d'abord, tango de Kofi Antoine Tshilombo Zwaki, d'abord c'était verbalement, kakabo ya lobby. Bato bazui au côté état d'urgence. Et après, la décision est koya sima. Bande konabi sope oyo ba juriste, ils ont cautionné ça. Ils ont laissé ça comme ça. Et il y a eu un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une décision, il y a que confiner Kinshasa Mobimba. Vous savez ce qui s'est passé à Kinshasa? Voilà, vous savez ce qui s'est passé. Bato bazu ba réserve financière na bango etelaki na bandako. Bakei ba sombi ba biloko. Biloko ba matisi prix. Économie exorbitante. Pour à la fin, baya ko changer position na bango. Baya ko confiner kaka Gombe. Et maintenant sur le plan social, tout a pris l'ascenseur. Nyo se mati. Bilo que commis cher na marché, ça comme Amadé Soueza qui na 1200, 1300. Et je ascenseur, ma place monsieur ba hote kango 2900, ma place monsieur sous 3000, ma place monsieur sous 3000, 3200. Donc la situation est devenue critique, trop chère. Et de l'autre côté, toya dollar et prendre ascenseur. Dollar au Ezaïki na 162. Aujourd'hui, comme tu as en année 2020, dollar peut comme année des actions en to vivre d'action en tête. To vivre des actions en pena solo. Ou ba bisa année des actions. To vivre en comme tu as en année 2020, le dollar est comme en 2020. Mais attention, et bandi à matin, côté monsieur bandi comme 2020 point et quelques, point 5 et ainsi de suite. Donc, alors, maintenant le gouvernement ici par deal, ici par la force, est incapable de donner des vraies solutions aux vraies questions que le problème, les Congolais plutôt rencontrent. Donc, la vie est devenue difficile face à cette réalité. N'est-ce pas? Il fallait qu'il lever état d'urgence. Bien moi une situation par rapport à l'évolution il y a pandémie côté libiso né à Monique nos peuple peut bazo souffrir de lokola balobi kaza papa yo ka mutema pasi ya lesenga longolango pona asunga mboko situation est comme bien à sens nini parce que je ne comprends pas. Et comme bien à sens nini yo kanti suke bar baro ya ndemte o changer la situation de vie boso kozalaki na nombre a guéri moko ya Covid mais le comme au ba 200 ba 300 pour la multiplier 800 non on vous dira lelo que comment nini flèche bani comme décroissant
Et bon, tant fraîche, ceux qui Tilombo a levé mesures d'état d'urgence. Parce que, à l'objet que Flash est banni comme décroissant, non? Vous comprenez? Donc, ils ont raison. Mon frère, Ndegonanga est petit peuple. Yo za petit peuple. Yo vanda na petit peuple wana. Yo zo souffrir na petit peuple wana. Yango pe micro na yo kenda ko tande pas petit peuple wana. Po batalisa yo passion bango ba ko vivre. Donc du fait que ba libéraliser ba bar et zonga, mais ezali nini ya raison, il y a changement. Par contre, ils avaient des conséquences néfastes. Mais la conséquence néfaste, c'est belé. Si réellement, je dis bien réellement, entre guillemets, et que Covid-19 est dans le Congo, n'est-ce pas? Mais il y a l'occasion parce que Babar et Gozonga, Batbazonga l'ambiance, Batbabanarobin, Yobiga qui m'a respecté mes Ndeko Kakalelo, Yoza petit peuple. Non, on a capé. Yoza petit peuple. Zoa caméra na yo. Tanda et pas yabatu. Ngai na ko tambola nga na tiete parce que nazana yango mais kende pas ya petit peuple wana tala bango omona bango nde ba ko tambola na balabala sans yango. Donc c'est comme si coronavirus eza nango te na Congo. Vous comprenez? Les gens bazongeli vie na bango nde ba mona ngo normal ba bi adi. Allez voir, il n'y avait pas coronavirus, pour battre ba poche parce que les lots ils peuvent avoir raison. Quelque part, mon frère. Mais écoutez, remarquez, bateau, il va soigner même les malades. Si les lots 4 mois impayés. Mais il y a des montants exorbitants. Tu as la lettre, ce qui est vice-ministre de la Santé, il y a eu détournement. Il y a un bon goût. Le vice-ministre de la Santé a audité. Voilà, audité. Voilà, audité. Tu vois, quelque part, quand Maman Bazaï Balobaki a fait le contrôle. Mais les gens ont critiqué Maman F Bazaï na tout genre, de tout côté, tout le monde. Vous comprenez mon frère? Donc, ce sont eux-mêmes qui donnent cette impression comme si malade Ouane est na katambo côté. Mais nous ne pouvons pas dire comme ça. Heureusement, le président Élie Martin Fayulu était là. Si le président Martin Fayulu a intervenu quitter pour camp où il y a coronavirus pour demander à son peuple de se protéger. Mais je ne sais pas. Et ça, le président de la République était comme président Élie. Tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays, Yebisangai, et si kanini oto to bimina katia vérité des irnes, lelo makam nyoso to ukuluba. Yango ezo monanti, yango ezo salemati. Makambo biso to babenga biso nani, babenga biso ba aîné, babenga biso ba jaloux, babenga biso qui doit ba tribal. Mais nous avons dit des vérités. En son temps, de telles vérités, les Congolais savent. Mais aujourd'hui, Moutulokola, Kabouya, je prends d'abord Kabouya, qui avait vanté Kabila, pour dire que non, Kabila atali na ba parti politique nyonso ya Congo amoni parti politique ezali sérieux te. Atali boy amoni IDPS parti ezali sérieux. Azui apesi IDPS pouvoir. Il a confirmé à son temps. Tant biso to ko yisa ba Congolais botande ngona bino yemoko azo confirmer que ba pesa bango pouvoir. Ndeko azaki eli na population te. Ba benga biso to toza jaloux. Mais entre tikanga sisa na maloba tikanga na sisa maloba peuple belé yango na IDPS tikanga na sisa maloba quel parti za na peuple belé IDPS yo mona ngo yo zo papa marche ndeko tikana ibisa yo to sololaka pour na ko tracer vérité to sololaka pour na sentiment te ndeko na tindioka démarche tu les gars nazalaki sur terrain. Alors sur ces points tu ne peux pas dire que non parti est en bantu belé parce que ça la différence pour les regroupements politiques boza ba parti belé mosangani mais pas boyi de pesa zaki moko na koyebisa yo boyi mokolo wana na batu ya lamuka bazalaki na marche wana ya IDPS na batu ya INC
ya cash bango nyos bazaki na kacha FDC FDC bazaki na kacha ndenge moko pe ala muka pe ba IDPS pe bazalaki na kati. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que on se comprend kokende comme un débat en termes de majorité parce que la majorité plurielle et yebani zali lamuka parce que lamuka c'est la majorité plurielle. Alors to côté na ba débat mimétiste wanate ezo mimabiso na rien mais to kene ba débat ya mboka oyo ezo sala ke peuple congolais à comprendre peut avoir la responsabilité na ye enfin n'est-ce pas sa volonté au biso lamuka biso ba communicateur ya lamuka et surtout moi là Michel Mangala n'est-ce pas je me donne boutou corps et âme boutou pe moy en pleine menace na tu ko beto lisolo o ya menace o na ko kutana na yango vous comprenez nakenda ki lelo avant de continuer lelo il fallait na sala émission na Flavien confrère Nabino na télé 50 aujourd'hui na komi na télé 50 na koti na katia salle d'attente j'ai vu un monsieur en costume rouge bordeaux comme ça atie masque atie nez ya noir vous comprenez akangi na chapeau il y a un monsieur là à Pessinga place na yeka na côté na ye na vandi ce monsieur me dit quoi ah bien yo pe oye awa na bi mais ezali chaîne ya mboka vous comprenez na ye pour que tous on a ba congolais un peu bazar un peu ignorant na bi atuninga ay bongo soto kangi yo ngabi bo kanganga pona problème ni nini o na makambu yo lobaka ngabi makambu kaka pamba kaka boyu ayeba yo kaka pamba na yebiete mais ya yebinga alati chapeau mwana kangilongine zala kite alati chapeau atie eloko moko ya noir n'est-ce pas masque ya ko bomba nini na mona ka misu na costume moko boya lataki eza kwa moi rouge bordeaux comme ça moi rouge wa kari bilo moko abondenge wana nyana yebisie mais ce bokanga ngai bokanga ngai okoyoka na vandi esprit moko yelinga na benga ndeko Flavien na bengi ndeko Flavien na bi mendenge ni tisi koyo ovandi singa awa ta nazo solana wana nazo bimamba mbala moko na kitina se ndeko Flavien bi singa gono azalaki na émission moko na Canal Presse azana nzela zako yanga bisava nazala moi situation moko naza quelque part soki okomi benganga wana okimi na kima kite na kima po ninga mwana mboka naza très à l'aise parce que nazo défendre peuple na okima nini na vandi na se kana se na entrer na bango na kititi na se na vandi pembeni kala mingi te ndeko Flavien aye na tuni ndeko Flavien ndeko émission na benga biso bakanga biso maintenant tuni ndeko Flavien donc o benga po ke bakanga ngai ou comment habi bakanga po ani na expliquer ye problème ndeko Flavien c'est qui alors bi bon wana ça ba intimidation ngabi mais ba intimidation bongoté donc c'est pour dire quoi c'est pour dire que ndeko biso tango toko bunda bitumba oyo pona intérêt moko partisanité n'est-ce pas toko bunda bitumba oyo pona ba congolais tozali contre qui que ce soit mais tolingi ya solo que mutu moko a dominé bisoté parce que mboka oyo eza mboka na biso nyonso tozali na droit na kati ya mboka oyo avant c'est pourquoi ndeko je chute par là biso tolingi ke ba loi ya mboka ezala taillé sur mesure te n'est-ce pas ba loi ya mboka ezala na portée na avantage ya ba congolais mais qu'est-ce que nous constatons ba loi ya mboka c'est comme si ezali consacré kaka focalisé kaka na intérêt ya mutu moko nakoko peso quelques exemples nazo ka loi moko pona ko chite parwana zwana no constitution na 2011 ils ont modifié la constitution kolongo la constitution na 2 tours pona ko mema un seul tour protection à un individu mandat ya un individu eko sila ba sali ba loi ya ba ancien président
ndeko na yebi te ancien président moko ni na monde oyo mona azana misolo oyo ndenge oyo biso ekozala. Vous comprenez? Donc ba pratique wana toko boya yango o mona même na seni ba ko tia même ba loi pour que ebengana bato mosusu ba voter te bato mosusu ba participer te. Vous comprenez? Na course na élection biloko ndenge wana tolingi yango te. Tolingi que loi ezala impersonnelle. Loi ezala pona moto nyonso. Quel que soit qui asali mbeba ba obeko ekangi ye. Moto akangi moto te, mais mobeko ekangi moto. Na kata mboka na biso lelo, toko mona batu ba ko kanga bato. Batu ba ko pesa injonction. Ba pesi injonction pe bakangi moto. Na ndenge nini wana? Tokende pa itozonge pa yo monite que non état dirigeant so esali moi que non état de droit vanda vraiment na mboka état de droit pende komi ko mona na visiblement tondi marape moto tango basa musala malamu. État de droit yo vanda na ndenge nini tata. Na biso que état de droit zano et fanina na kata mboka ote. Parce que boka ni sate ke ndenge bakangi directeur ya cabinet ya Ndeko Félix Tshisekedi bakangi ye yinde yango wana état de droit. Mais boyoki que pour que balandela ye ezala ki injonction nga ete mna lobi yango ye moko o yazala ki ministre ya justice. Comment est-ce que le baki yabanda ko sala ngo discours politique. Discours politique. Il a dit la vérité. Qu'est-ce que vous voulez changer quoi mon frère? Il a dit la vérité. C'est sous son injonction. Il y a le Bénin. Lelo o na mikolo nga na sali na koko bima na esengo parce que musala na ngai na koko pesa bila na ngai parce que musala na ngai e monani e pa ya bato. Do bila nezali nini? Ndenge ba pesi injonction ba kangif kamere. Donc nous pouvons comprendre aujourd'hui qu'Amere Azali Kuna na Boloko parce que FCC Kangiye. Donc l'état de droit. Ce n'est pas l'état de droit, mon frère. L'état de droit. Tozo kaka. O Azali PCA ce qui DG ya au Jefrem. N'est-ce pas? Justice est benga qui est. Et ça se présente dans la justice. Kakaye ministre wana akomeli procureur pour que ba avoir été. Est-ce que vous pouvez dire que c'est ça l'état de droit? Justice a deux poids deux mesures. Justice est fort, pas faible. Non. Question ya yuma. Ndeko nangai. Yuma. Moto oyo misolo ya mboka oyo ba peuple congolais ba ko souffrir, ba fonctionnaire ba ko futa bango 100 000 francs congolais. Lelo dollar est commis à 200 000. Moto oyo azali na bana misato akofuta maya ya futa maya régie des eaux akofuta SNEL courant bana bakokende kelasi yemoka koke bana esengi balia ba vivre ndenge nini. Mais moto oyo azali na mbongo ya Congo ya ba congolais misolo ebunga bakoki kolandela yete. C'est là où vous voulez dire que nous sommes dans l'état de droit? Non, ce n'est pas encore l'état de droit. Ndeko Félix Tshisekedi Alobaki, j'ai voté pour les changements et le changement aujourd'hui, c'est Martin Fayulu. Vraiment, Moutouna ya Soukapoto chité, Mbutu ezo lekana entre le Premier ministre na accord na ordonnance et chef de l'État. Makambo wana tribunal qui a tort, qui a raison, on ne sait plus. Ndeko ezali likambo ya tort te, ezali likambo ya raison te. Les vrais problèmes ezali le jeu politique, n'est-ce pas, qui devait se jouer, n'est-ce pas, na cadre moko constitutionnel. Jeu politique wana ezala jouer na cadre ezali constitutionnel te, ezako jouer na deal. Donc ezali résultat ya deal. Vous comprenez? C'est pour que nous toyebisa ba congolais bandeko oyo bazali ko croire encore Nandeko Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons dit à son temps que Ndeko Kokoro sali loko mokote. Tala intelligence diabolique, satanique, occulte, il y a FCC. Les lots oyo bakomi ko brande bino ko yebisa bino que non, nous allons marcher pour soutenir les institutions, nous allons marcher pour soutenir les lois de la République.
les lois comme il ne pas marcher pour soutenir la loi, pour soutenir l'institution. Mais de l'autre côté, ne tala imbriglio, tala kindo qui place Evandi. De l'autre côté, il s'attache à deal. Mais ceux qui balingi ko marcher pour soutenir l'institution de la loi, mais il faut d'abord rompre deal wana parce que deal wana ezali mobeko ya mboka te. Or les mboka zo tambolo na deal au détriment de la constitution ya mboka. Et les lois batalisa biso o bazo marcher pour que ba soutenir institution ba soutenir loi ya mboka. De quelle loi ils sont en train de faire allusion? C'est pour flouer les gens. C'est pour dominer davantage l'IDPS. Faire d'accord. Oui bien, tous en situation moko o bandeko nazako s'adresser maintenant na base, na petit peuple wana. Petit peuple vraiment na bazola. Na petit peuple, na ko s'adresser. Voilà. Na ko s'adresser na petit peuple parce que yo za représentant na bangote. Pour bango RDC ba benga ka petit peuple, petit peuple. Na ko yebisa na petit peuple o mema sango wana. O yebisa bango. Yebisa bango Michel Mangala mutalobi yango. O tu na bango. Toza na situation moko ndeko. Eza okola mwasi na mobali. Donc, moi si ako nyataka mobali, ako tutaka bilubunde balobaka makofi wana penza. Donc, akangiye na sekuna. Ako lelaka moi si ako mobali ako lelaka ako. Moi si ako beta mobali. Vous comprenez? Mais banoko, ba cousin, ba tata leki, ba mama leki, ba ye. Pour que ba kote la mobali wana yoka mobali yango azolo bano te botika biso botika mwasi na ngai bobundisa biso te bolongola ete botika mwasi na ngai tokosilisa yango biso mibale situation tozana yango na mboka lelo elingi koloba nini elingi koloba na Genève batalisa ki biso ke toyoki mungongo ya petit peuple ozali base bapesi bango pouvoir na makasi lelo oyo bakomi koloba keno mutu azali tozokoka ko travailler te parce que nous sommes empêchés par Kabila, par le système Kabila. On a cash. Mais cash ye koloba ka yango te yo bosandi suma kambu ya oyo ndeko Félix Antoine Tshilombo lobaki ke ba ministre oya cash bayaki ko yebisa ye bazako senga bango basala o esengi basala pour que empêcher ba action na ye eza maloba na ngata ye moka lobaki yangoti omoni ba marche ya IDPS awati etambo pona nini pona kaka makambo yangoti peuple lo ba comprendre que nde gouvernement ndeko Félix Antoine Tshisekedi a koka ko bimate, n'est-ce pas? Mais vous reconnaître qu'il y a une bonne volonté. Landanga ndeko tuninga na ko peso explication tata. Maintenant, base wana eye poke e sauver e bimisa ye na kati ya confusion wana toki kuna na Brazzaville alliance wana ekokabwana te. Mena sima na yango kana sima ya tango bardonnance ezwami tozoka kuna premier ministre oya ye akomi kopesa ba leçon oh ngai naza ko reconnaître bardonnance wana te parce que naza ki consulter te mais ndeko mais on prend les Congolais comme le kola banani bazoba banyama ou bien nini mais ce que je simba te entre les deux mais bokabwana te botika peuple n'est-ce pas azwa pouvoir na ye apesa mutu o singi apesa mais binomi balé ezo simba te maintenant qui sont en train d'en pâtir mais c'est les populations voilà. Alors maintenant le vrai problème c'est notre peuple yango to koloba yango na zo koloba la petit peuple le vrai problème ezali yon des peuples parce que en démocratie c'est toi le chef. Lelo oyo biso to aso na besoin ya mbuma te parce que mbuma ezali conséquence ya nzete
n'est-ce pas? Lelo oyo batalisi biso malonda. Lelo oyo batalisi biso batu ya lolenge na lenge. Tomoni na Assemblée nationale, Janine Mabunda. Ce sont des mbouma, ce sont des fruits. Hein? Lelo bakoki kolongola mbuma wana ba remplacer ngona mbuma mususu. Résultat kozalate. Vous comprenez? Solution kozalate. Parce que ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème c'est l'arbre. Alors nous devons s'attaquer à fruits, bientôt s'attaquer à l'arbre. L'arbre, c'est le système Kabila que nous devons dépouiller, jeter et tout l'on a arbre moussous. Parce que l'arbre wana est produire nin, et produire insécurité. Les loyaux, tala kuluna na kata villa Kinshasa. Tala na este kunandeko. Tala kuna na este, tala na este kuna. Kabila banda longo, est-ce que possible yoka yata lobby? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que assis à ça là tel moko na kati ya pays pourquoi bozo s'attaquer na moto déjà atikeli bino bokonzi o bozaki na ngoni na vandi ne kimia na kinga kati na ye azo sala makamune mais bino bozo s'attaquer na ye kaka Kabila sa bino ni ndeko na ye bisolo moko obi batu ya FCC babenga ka chef na bango nani autorité morale c'est-à-dire bazo conjonction wapi ya côté bango ba ebisi bino ke bazo yakana zelana sunga yo ndeko pour que na éclaircir l'intérieur de la population. Oyebi, nous étions bandako plutôt mbise bandako pola wapi. Namo, na mutu, na simekititi na nzoto. Osako yoka. Bisika ba ko pesa instruction. Vous comprenez? C'est ça la base. C'est ça. Auto Kouroubanalo na lopoto, il y a conception, n'est-ce pas? Na armée balobanin, il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que des mauvais. Oyo tozo komona, eza résultat ya ordre ba kozwa, parce que ba kozwa ordre na autorité morale na bango. Osa koyoka. C'est l'autorité morale par rapport à cette injonction, il y a Vandinae, Bino Boza qui est exécuté. Il y a la conception, il y a l'exécution. N'est-ce pas? Et ça n'a pas de concevoir, cette injonction, et ça n'a pas de exécuter. On ne peut pas, on ne peut pas s'attaquer à fruits. Parce que fruits, ils ont des conséquences ou résultats, il y a injonction. Exécuter. Le vrai problème de qu'on a chuté par là, le vrai problème c'est l'arbre. C'est pourquoi on a yebisa petit peuple. Yebisa petit peuple que nous devons s'attaquer à l'arbre. Parce que l'arbre wana, ils ont fait au résultat nini. Il y a insécurité na est, bitumba kuna na est, ba viola ka papa ba mama na biso, ba leki na biso, bana na biso, na ba yaya na biso ya basi. Na Kinshasa awa résultat ezali nini kuluna résultat nango ezali nini nzala social passe économie par terre culture na biso ekomi inféodé occupation ekoti na mboka toko kasusu kobimate c'est ça le résultat c'est pourquoi nous étions produire biso fruit wana. Et c'est ce fruit que nous devons dépouiller, jeter et planter plutôt. Nous étions moussous, où nous bonne gouvernance, où nous social à Maram, où nous sécurité na mboka. C'est ce que je suis en train de dire à petit peuple, que nous devons on devait s'en prendre à charge. Ndenge Lobaki, Papa Laurent Désiré Kabila, n'a fait Etienne Tshisekedi. Prenons-nous en charge. Parce que les années loko mususu te oyo eko changer mboka oyo soki yo moko peuple ou se prendre en charge te. Tous les pays du monde, le pays de la vieille démocratie que nous avons que nous vivons aujourd'hui. Je prends par exemple la France, les États-Unis, Bamboka ne pays, il y a vieille démocratie. Et c'est là qui peuple na bango bakenda qui se faire déterminer. Ce qui peuple na biso à se faire s'auto-déterminer. Ne pensez pas que
la solution est qu'il y a la politique. La politique va utiliser la faiblesse de peuple pour que manipuler yo, afin que un petit nombre va se retrouver et la majorité de la population va souffrir. C'est pourquoi pour que nous puissions mettre fin à cette histoire, nous disons prenez-vous en charge, et c'est l'article 5 de notre Constitution qui dit que le peuple est souverain. C'est vous qui êtes souverain, prenez-vous en charge pour que vous amenez la politique ou va travailler pour l'intérêt général. Dans ces 30 secondes, remède européen ça pour la situation dengue imbroglio existé entre membres ordonnance remède est simple. C'est la volonté de tout un peuple. Coalition wana peuple alingi angote ba même abiso na hypocrisie pour souffrir tout un peuple parce que c'est le peuple qui en pâtisse ba kata solution wana ba kata coalition na bango wana et deuxièmement les réformes tant voulues par le président légitimement élu Martin Fayulu tokene na ba réforme pour que peuple nabiso a récupéré pouvoir naé l'article 5 de la constitution nabiso. Et pour terminer, notre peuple, que le 1er août. Voilà. Déjà que non, déjà remarqué, on dirait moi rapprochement entre Bino na IDPS. Non seulement ça. Il y a est-ce qu'il y a nandenge uti na mboko maladi yango ezorenye makasi aye aleki mbala moko ati kuvana na ndaku nete ifo batu kaka bakende koyamba batu misusu kutu bazosenga soki ayeba kangeno batie na quarantaine na banana na question ya mibale nde na ozonga na première question. Écoutez, vous prenez le président nani yango mutu moko aza na pouvoir moko te ya kotia na quarantaine. Vous avez raison. J'ai été moïni au bango basalaki pour que tanga koya batia na quarantaine. Fayulu c'est un homme d'État, ce n'est pas n'importe qui, monsieur. C'est le président de la République de ce pays, voté par le peuple, mais privé na impérium. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le président de la République. Alors, je pense que notre peuple ne peut pas accepter ça. Le peuple a accepté en côté tango akoya peuple nabiso akoya le premier bakobima ebele pour na koyambaye et vous le savez et comment nini ya quarantaine comment ba mesure ya barrière biso to bango on va protéger donc on se protéger parce que marche na biso salemaki bomonaki yango ndenge salemaki ba mesure barrière to respecter yango to lata bané pour la protection contre la maladie. Bato Bakoya Ebele. Le premier Bato Bakoya Ebele. Bato Bakoya Ebele. Mokora Nazayo Bisondeko. Même place à Roboaka Soye Gozalate. Nous avons invité petit peuple Pazalawana. Mais Bango Bato Akenda ko eliriet. Bangonde Bato Akenda ki ko elirie. Bangonde pe Bakoyambaye parce qu'il se retrouve dans Martin Fayulu. Première question. Première question, ezalaki likambo ya nabosa suma moke. Ezalaki susu likambo nini? Rapprochement na bino na idée. Ah, voilà, merci. Biso tolobi boyi, l'IDPS bazalo kola ba enfant prodige. Prodige. IDPS. Ba enfant prodige. Enfant prodige oyo bazwa ki indépendance na bango ba moni ke ba koki. Ba koki na bango pe ko kende libala. Ba koki na bango pe ko sala vie na bango. Bakendaki bamoni kuna ke makambo ekoki te soki bazongi na ndako tokoyamba bango. Vous comprenez? Mais babanda d'abord ko kata nanu alliance wana nde biso to ko senga boye babanda nanu ko se trahir bango mibale Kabila na Tshisekedi Tshisekedi na Kabila ba se trahir pour que bakabwana Nasima moko azonga na logique ya peuple. FCC pa zongi pa na bino borondima. FCC akoki ko zongi pa na bisote parce que FCC na IDPS. Mais IDPS azande na chance parce que yaza mona ndako. On a combattu ensemble. Bango nanu il faut
baye bananu kosenga bolimbisi na peuple na mabe o nyoso basali peuple wana boyeba ke bato bakufa na kati ya mboka na biso kaka boyi batumba bato vive peuple wana za na posa yeba nani apesaki ordre basala la kambo bongo wana bato na ba marche bakufa o bato bakoki kokufa te yo moni marche ndenge tamboli peuple ndeza ko respecter lelo elakisi que chaque marche salemaka il y a provocation il y a la police pour que peuple a tomboka basala o ba ko sala na sima balatisa yango la police lelo elakisi mi tala respect ya peuple ce qui veut dire Félix ça va diriger bien tout ce qui wana ezali Félix ça va diriger te peuple wana il se retrouve na lamuka nde ayoki mbela ya président Eli ayoki mbela ya Jean-Pierre Bemba la police yoki mbela ya président Eli mais ndeko yoka tozalaki na oui tozalaki na deux police police moko républicaine na police moko ya ndeko Tshilombo na Kabila tala police o ezalaki kobanda kingasani ya suka ti kokoma na de bonhomme bazalaki sans armes est-ce que monaki population s'attaquer na police wana voire même population wana eyembelaki police wana boma député tika policier boma député tika policier quand même tokoki kolinga te ke makila ya ba congolais tanga mais leçon ya ko tirer ezali wana leçon ezali nini ba monique répression ba bandaki kozwa lobby ezali oya lelo te parce que la bravo na Félix non s'il vous plaît na ministre intérieur s'il vous plaît mon frère s'il vous plaît deuxième police kobanda des bonhommes tiko koma na échangeur vous savez quel type de police quelle répression lelo ya nos frères oba bukani kaka mokolo wana ya nos frères oba zoki kaka mokolo wana pourquoi des natures donc moi je comprends que ezana kati la police na biso ezana batu o baza ba républicain la police républicain ba boyi na bango ko toucher makila ya batu mais ezana batu o baza wana pona ko sala volonté ya ba individu yango il faut pas provoquer peuple malgré ba provoquer qui population vous avez vu que même notre peuple n'a pas répondu à ba provocation c'est pour dire que si ba marche ezali ba encadrer population ba otika mona place aux populations ko zoelo ka mutute ako attaquer policier te ako tambola ti na lié ba sali déclaration na bango ba tourner ba zongi ndako et la ki sami ndeko nanga donc bakoki ko bois kailo ko ante na do ya population. C'était Babino Michel Mangala et na petit peuple nde bazala ki awa en tout cas merci Michel Mangala parce merci petit peuple ouais. Mais au moni na ko yebisa bande ko boy na bike monsieur comme na suka ndeko ko pesa ngai ata quelques secondes toza ko benga bato le premier oyo mokonzi oyo bango bakenaki ko élire bango balinga azakoya peto ko yebisa bango ba se préparer na ndenge nyonso bandeko bazali libanda pour na ba préparatif ya koyamba mokonzi bakoki ko benga biso na makanisi na bango bakoko pesa na ba soutien na bango bakoko sala bakoko za biso na plus 243 81 57 94 970 donc plus 243 81 57 94 970 ou en tout cas approfondir encore une fois encore ma solo na pe ba pesa pe ba idée ba organisation na ba WhatsApp ba koko komelanga soki likanisi ezali ba komelinga biso to ko komisa ngona ki de droit to ka pe ba congolais ba lingi nini ba sengi nini pona boyeyi ya mokonzi. Merci beaucoup, nos petits peuples. Je crois que tous les Giskinzola, Derrick, Voldingituka, Pona Lelo, tous ceux qui ont nos petits peuples, Nayaki, Kokuta, Nabandé, Naïfsakibino, Nazongi sous na terrain, Napoko, Yonazala na Capella, Nazozala na couloir Kimbuta, Nazozala na espace, Ignoso, tout, Oyoyo. makambo ezali pona moni batinga ba message misusu o biso association ya ba consommateurs ya bière à Congo toujours remercier président de la République vraiment ya on a okita ba place surtout pona la évolution ndenge nini changement koti et puis pona na pesa bino ba information kan ndenge sengaka nga bino bokomo benga petit peuple l'homme du terrain toza na terrain lobby tozala na marche ya PPRD tozala pe wana pona tozala na bango tozala na bango na marche ya PPRD dénoncer mais marche wana
ba congolais ba koko okende na marche wana te batondi saka stade des martyrs Michel ya misolo bapesa Raphaël batondi ya misolo ya kanyaka kanyaka bato nyonso bazalaka na bazora kanyaka yaka tosala ta émission lobi na koyebisa yo pourquoi congolais akoko okende marche wana te nga soki émission soki ka marche sili pona ozala na soki marche sili na oluka yo promis na promettre bango soki marche sili na kolanda na koya lisusu wa pona la kisayo comment marche ya PPRD réussisaka et puis comment batondisaka tata Raphaël soki omoni marche okotonda yaka otuna merci beaucoup je crois que pona lelo to suki awa tokutani à la prochaine ndenge ya lobi tokozala na ye tokoya koluka ye pona lelo to suki ba numéro na ngai yango wana ndenge bomesana kokoma koma oyo ezali ya malamu oyo ezali pe reproche koma place osengi tokita commune nini petit peuple nini oza na besoin toyamba to homme politique nini oza na besoin toyamba komela biso ye je crois que non je serai là avec ye ndenge tolukaki lelo ndeko Michel Mangala po basengaki toluka ye et ndenge pe toluka oyo kotuna wana ekozala malamu. Pour aujourd'hui on se limite là, bye ciao, restez branchés dans ma mission télévision. Ma mission TV, le miroir du monde.